Yvette mama te osali bien nengo niki janvier makofi. Yvette mama yo penza. Alors Yvette Kalombo ayebi ba merci obosengake ayebi bondimaka vraiment alingaka Karine pe asalaka likambo oyo asala te na vie na ye pona Karine. Nayebi te soki ba camarade ne oyo bandako bwaka azako loba bayaki pene na ye to bakomaki kopesa ye bambote po banakokanga na Karine na kati ya internet po ba camarade ne wana bazangaka bamega te baza kaka ndenge moko ya moke na camarade ya bana classe ya ba Gloire Olangi batalaka Gloire Olangi nyonso ntango azalaki na Afrique Info po azalaki na rando na Karine Mokonzi. Yvette Kalombo azalaki na amitié na Karine Mokonzi alors baza kotala mingi. Mais Yvette Kalombo wana ezosala pasi ndenge bana poto bakabelaki te bazokabela bato mosusu bamonaka neti ye azwa eza pe bongo bamonaka neti Yvette Kalombo azwa na ye. Yvette Kalombo olobi na vie réelle soki 40 jours à mariage ezalaka mbelokei wana eza kochola ozochola la chini te me ozochola Karine Mokonzi. Yvette Kalombo olobi na vie réelle Karine aza camarade na yo ami d'enfance. Grâce temo aza leki na bino wana eza kochola kochola la chini te me kochola Karine. Yvette Kalombo na vie réelle olobi bimban ba poste janvier bimban ba poste fifisiwa bimban ba poste lisusu soki nani wana ezali kochola kochola la chini te me kochola Karine Mokonzi. Yvette Kalombo olobi ba charge ba chinois bosalela bango pe eloko yango nayebi te namonaka bango awawa bosalelaka bango eloko te bon nayebi te soki bosalelaka bango wana eza kochola oza kochola la chini te moza kochola Karine. Yvette Kalombo olobi yo oza ami d'enfance okoki kolanda Karine Mokonzi te ndenge la Chine elandaka wana ekomi domination point d'interrogation. Yvette Kalombo olobi makambo fo ezalaka réciproque eza te nyonso fo ezalaka kaka na faveur ya Karine Mokonzi pana bino ezala différent. Yvette Kalombo point d'interrogation. Mama pusana eloba bango moko la Chine pona kicho olingo vanda to solola bien sûr nayebi kopona kiti ya Karine Mokonzi pona kaka azane pe na Suisse. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Yvette Kalombo vraiment azali décide na makambo ebele. Nalobi te Yvette Kalombo ayini Karine Mokonzi. Ti siko nanu namoni likambo. Yvette Kalombo koyina yini Karine Mokonzi oui ayini ye. Mais nalobi te azokile jaloux ou bien ayina e bandakala. Mais ayini muke pe akangele mwakanda me azako lobango likolo. Mais pourquoi Yvette Kalombo? Bandeko, to voile ba fasté Yvette Kalombo. Biso nyonso toyebi aza meilleur ami parmi ba meilleur ami oyo to mona na internet ya Karine Mokonzi. Bandeko eza lukuta te oui aza meilleur ami.
Karine Mokonzi ye moko azwa ye meilleur ami. Yvette Kalombo aza pe na respect munene pona Karine Mokonzi. Mais bandeko foko yeba bazali ba ami d'enfance. Na kati na biso nyonso oyo lelo toza na poto, mingi moke bazana ba ami d'enfance na bango loba boya kokuta na poto. Mais ba ami d'enfance ebele oyo to tiki na kati ya Afrique, ba ami d'enfance oyo to tiki na bapoto na mamboka mosusu, en tout cas relation ekoma mwa mulai musika. Mais bandeko ezali boye. Foko yeba. Yvette Kalombo tango bazala na Karine Mokonzi na ami d'enfance, bien sûr tozala te, mais foko yeba. Yvette Kalombo Karine azwa vraiment na valeur akosakana te. Yvette Kalombo pe alinga Karine, ayebi pe ke Karine amona ke na valeur ya kosakana te. En bref, eza boy. Yvette Kalombo azako mona aleki Karine na makambo presque nyonso po Karine ye moko pe azako mona Yvette Kalombo aleki na makambo presque belé. Bien sûr, Karine azali mwana ya colonel ya général na bagarde de corps na lupango, Yvette mwana pasteur, mais Karine Mokonzi azako mona Yvette spécial surtout pour na pembe na yewana. Bobo sanate Karine Mokonzi nenga lela koloba aza métis, eza pambate parce que azala pe na camarade ya métis Yvette Kalombo. Bon, wana pour comprendre relation na bango ya bumwana. Mais Yvette Kalombo, oui, azana kanda ya Karine Mokonzi. Parce que Yvette Kalombo, tango aye n'internet, ayaki sikoyo pote amata, pote aresi. Liboso tango Karine Mokonzi azako bengai. Po Karine Mokonzi baninga ne wana nyonso bozomona, banene ya, batani ya mabedi, ba Yvette Kalombo abenda bango deja na net. Oyo kaka, mutu akabeli yo mbisi, na mutu apesho ndobo opeshaka chaque jour aleki. Karine Mokonzi azako pesa bango mbisi oyo azanango. Ata liswa pamba azako pesa, mabatisi na ndobo. Mabe moko bazako boya ndobo. Nana yebiango teke Yvette Kalombo yepe azako boya kwa na net. Azako lobango même soka leki d'émission. Ngaba biloko na bino na kokakango te. Biloko na bino oyo en tout cas bato na kola na bango, bato na tanga na bango, bakomona ngai soki ndenge nini. Bandeko eza nango na ba émission bokoyoka. Soka lobiango ba Karine te akelo bango d'émission mosusu. Bon, na mokuse kutu bisika Karine azako loba te. Ne bandeli. Bolanda penza bien bokomona Yvette Kalombo bazako yambaye mingi na Aruna. Aruna mutazako yambe okoyoka azoloba. Nga vraiment na kimaka na nga. Okomona obengi nga naza na nga me na kimi. Parce que nga bato na kola na bango. Bato bazo tala ngai. Tala ba misusu bakoma bato minene. Ba misusu baza boye. Bakoloba Yvette otozo mona eza yote. Tangu wana Yvette grâce temo azalaki leki na ite. Karine Mokonzi azalaki toujours ami d'enfance na ye. Mais sikoyo pona koya na net, Karine Mokonzi azotia te, Karine Mokonzi aza camarade na ye, ami d'enfance, mais ami d'enfance moko ya kibwanga ntu. Fona loba vérité bandeko, bo eskizenga. Yvette Kalombo azako mona Karine Mokonzi ami d'enfance, alingaka pe Karine Mokonzi, mais kibwanga ntu. Donc, Yvette Kalombo faut respecter bami d'enfance mosusu, bana classe ba collègue, o babala batambongo, o bazo ba poste, mais moko tazo pesa Yvette Kalombo, ndobo a péché. Moko Yvette Kalombo azo kanisa, ba oyo babala batambongo, ba oyo bazo ba poste, ba ko pesa filet, akanga kaka ba mbisi mbala moko,
akanga na baleine na barequin. Yvette Kalombo azomona ndobo o Karine Mokonzi azopesa ye ndobo moko kutu basalango na bambu na papa robo. Fa tiaka litaka lisusu fo abwakaka apesaka mbisi moko lokola tomoni mama di mama auto pêché. Bien sûr ndobo neza ya bambu te. Mais Yvette Kalombo azakomona Karine Mokonzi azopesa ya bambu. Bolanda bien. C'est Karine Mokonzi mutu azako tambula na kati ya motema. Poto yoka Yvette Kalombo azali ami d'enfance. Meilleur ami ya Karine Mokonzi. Toyoki lango na munoko nani? Na munoko Karine émission. Tango ba audio ebimi ya centimètre. Mais na tango wana tu Yvette Kalombo alekaka. Baza pe bakutana na Karine. Mais toyebaki relation na bango te. Toyebi kaka Yvette Kalombo mwasi moko ya classe ya haut niveau. Mwana ba italien. Ndenge ka toza komona ba Carmen Odia ba fia papa tokanisaka bakitaka na avion na jet privé. Nelobeli na bango bien sûr na physique te. Alors sikoyo tango Karine alobaki bongo sima Yvette Kalombo aya kosala émission po loba makambo mosusu pe Yvette Kalombo amoni penza Karine abimisi bolingo oyo azalaka nango devant internet. Wana nde Yvette Kalombo apusanaki makasi. Mais Yvette Kalombo azakaka na foti te po lelo oyo akoma boye na Karine Mokonzi. Aza pe na ba raison na ye. Yvette Kalombo tango akoti na internet a maîtriser kaka internet te. Foti pe eza ya Karine Mokonzi te. Foti pe eza ya Yvette te. Mais a maîtriser nano internet te. Po azoloba bien. Karine Mokonzi a posté janvier. Etant ki yendenga betaki janvier. Or que Yvette Kalombo aza muta mayele. Ayebi bien ke na kati ya net Karine Mokonzi akoko bebisa na oyo, akoko bongisa na oyo, akoko zonga na oyo. Ayebi yango. Et puis Yvette Kalombo ayebi bien. Karine Mokonzi bato mosusu si basilikila ye po baswanisi mutu wana Karine Mokonzi azonga na mutu wana. Tokende kaka na ba mère 5e vitesse na ba papa yakuza balongwaki na kanisa ou bien basilikaki liboso. Pourquoi? Parce que bango bazo critiquer batu boye soki musicien soki banani bamoni Karine achange maloba esalaki bango pasi. Alors batu nyonso bamonaki comportement ya net ndenge kendeki. Yvette Kalombo yepe ayebaki. Yvette Kalombo alandaki ou bien soka ayebaki te. Mais bato mosusu bayebisaki ye likambo nini ezoleka na poto Karine na mwasi o azolobela ye po mère 5e vitesse ayebanaki na ba seconde na ba journaliste nyonso. Bandeko pona koyebana Yvette Kalombo ayeba yo esengaka ba chroniqueuse ba journaliste bayeba yo. Nakanisa bozolanda bien. Yvette Kalombo alobi makambo ebele ayebaka bayebisaka ye na Jolicia Sampo. Donc ndekone Jolicia. Soki Jolicia ayebisaka ye parce que aza journaliste chroniqueuse. Neti nga papa robo ndenge nazosala émission boy. Bato bakotala nga ba chinois ya Karine Mokonzi o baza proche ya Karine Mokonzi ba bureau na bana membre na ba mama autorité po batala soki na lobi makambo nini na moto ya bango. Karine Mokonzi to Yvette. Sima nango ba misusu o batalaka nga chaque jour na bemission nyonso oyo babandaka liboso bango nyonso basalaka na YouTube ba influenceuse. Do batalaka po bazwa idée so likambo nini na lobi basangisa na makambo mosusu po basala bemission. Ndenge nga pe nasalaka. Alors sikoyo Yvette Kalombo azalaki informé na comportement internet ndenge zonginda po na Karine. Mais Yvette Kalombo andimaki apikle asala sikoyo ke ye mutu azo défendre Karine na ba camarade ne na kati ya Congo.
lokola pe poto elobaki ami da France asepelaki pe afungoli chaîne na ye ou bien azwaki ide ya kofungola chaîne alobaki tika penza na ya makasi na net mpo nasala yango akomoleka na kati na leketsu en tout cas poto ndenge eza kofélicite ye na bacommentaire azalaki mpe na esengo ya bana poto mais Yvette Kalombo aza toujours na foti te. Yvette Kalombo aza mutu moko dakanisa de nature asengaka te mais azalaki sur besoin. Karine Mokonzi na poto atindeli Jeli Show 100 €. Mais Yvette Kalombo, Karine Mokonzi atindeli le côté parce que ayebi Yvette Kalombo tango mosusu akoboya ne 100 € wana po azana ba camarade ya minene. Po Karine Mokonzi amonaka Yvette Kalombo camarade na ye. Mamonaka Yvette Kalombo azab na ba camarade makasi bakabelaka ye 100 € c'est rien. Vaut mieux apesa Jeli Show azana souffrance. Mais tango wana tango mosusu Yvette Kalombo ba camarade ne batikala kaka na munoko bapesa ye kuta eloko te kaka mbote kuta eza likambo. Alors Yvette Kalombo lokola pa sengaka te alobaka pe bapasi nete avandi ne bongo. Mais Yvette Kalombo vraiment banda Karine akende poto ezomonana nelongi ya Yvette Kalombo akita makambo ebele kokabela bakabelake mpe susu te to bakabelake moke barelation esila ezolakisa mpenza nelongi na ye. Nayebi te soki bakamaradi ne oyo banda kobwaka aza koloba bayaki penepene na ye to bakomaki kopesa ye bambote mpo banda kokanga na Karine na kati ya internet mpo bakamaradi ne wana bazangaka bamega te baza kaka ndenge moko ya moke na kamaradi ya bana klase ya baglore olangi batalaka glore olangi ere nyonso ntango azalaki na Afrique Info mpo azalaki na rando na Karine Mokonzi. Yvette Kalombo azalaki na mitie na Karine Mokonzi alors baza kotale mingi. Mais Yvette Kalombo wana ezosala pasi ndenge bana poto bakabelaki te bazokabela bato mosusu bamonaka neti ye azwa eza mpe bongo bamonaka neti Yvette Kalombo azwa na ye abetaka ne mpe batolo te. Karine Mokonzi kamaradi mpe alobi Yvette Kalombo mpona kokabele fo eloko moko ya bien 500 000 mais soko pie 100 bakabelaki yango tikala kabela Jael moto azofuta ndako ya 50 po Jael afutela ne mpe ndako te awa na kati ya Congo mbongo ayaki nango liboso mangungu asalaki ya flat yango atindela ba Jael. Alors Yvette Kalombo nakanisa na munoko ne azoloba bien bapesaki mpe eloko te batindela mpe eloko te et puis aza na renseignement ya bien bacharge mikolo soki balembalemba parce que bazwaka rien eloko eza te ayebi yango bien. Donc makambo internet ayebi yango bien mais sikoyo likambo azoloba grâce te moleki na bango eza kaka parce que relation ya sika ekomi grâce temo avant mariage te alobi bien makambo so elekaka sa internet tomona yango te ata tomonaka te mais tokoki koimagine parce que grâce temo azala ami d'enfance na ye te ye na grâce temo bayebana te avant grâce temo ayapa Karine Mokonzi. Alors elakisi grâce temo aza leki na ye te soki ayebani na Karine na grâce temo soki bakomo kutana bazosolola na grâce temo en privé eza toujours na canal ya Karine Mokonzi pe grâce temo alobaka yango bien aza na bakamaradi te pe grâce temo alakisa yango ti lelo aza na bakamaradi te. Soki Yvette Kalombo siko asali feti grâce temo akokende te. Malika Mania bapeseli ye fiançailles grâce temo akete. Alors Malika Mania na grâce temo na Yvette Kalombo grâce temo avanda mingi na nani na privé ezali Malika Mania na Yvette Kalombo bakutanaka na circonstance à partir de Ketchu na village Panda occasionnel mais Yvette Kalombo alobi azaleki na bango akopona mutu te faluka ta atia na katikati
Karine Mokonzi azali ami d'enfance na ye, grâce te moza leki na bango. Et puis makambo nyonso eleka o grâce te mona Karine Yvette Kalombo azotia foti na Karine po Karine aza mama. Bandeko Yvette Kalombo makambo azoloba atakutu toza dire na ba challenge o asalisaka batu te, mais toyebi ke Yvette Kalombo aza na kanda ya Karine Mokonzi. Abayene Karine Mokonzi te, ayina na ye Karine Mokonzi te, baza toujours bami d'enfance. Mais aza na kanda na ye ndenge kaka bandeko na biso ya famille bazaka pe na kanda na biso. Ndenge kaka mutu bobotama na ye papa moko, mama moko aza na kanda na yo. Donc Yvette Kalombo na réalité bandeko ayini Karine Mokonzi te, akangisi pe ennemi te, mais aza na kanda ya Karine Mokonzi. Pona makambo azoloba te, parce que la Chine bokipaka ye te, oui. Modèle bozwaka ye ami d'enfance ya Karine Mokonzi. Fo bosungaka ye pe moke. Po bato yo, po Yvette Kalombo ayebi bien. Na la Chine, baza na papa Dia. Azo kababa téléphone, azo kababa tablette, azo kababa ordinateur. Na bato bazwa, baza na bango pe na poto. Bato yo, ba yebani na Karine Mokonzi, pas même 3 ans. Ba mona na kutu te. Mengai Yvette Kalombo, ami d'enfance. Et là, on peut s'en merci. Yvette maman, zala bien na Karine Mokonzi. Yvette maman, te, osali bien, nengo niki janvier makofi. Yvette maman, yo penza. Alors, Yvette Kalombo, ayebi, ba merci au bosengake, ayebi bondimaka, vraiment alingaka Karine, pe asala kalikambo, oya sala te na vie na ye, pona Karine. Mais bino, la Chine, pas azolobe l'appelle la Chine, surtout azolobe la maman. Bien sûr, azosareti, abosa na papa Dia, mazoloba, bopesa ke nini, bopesa elokote, waneza mabe, même ingana condamné bino. Libosa ko kabela, bato mususu, o baza pena Karine, soko ya relation Karine, po moni bato wana, baza bato Karine, faut motala kape Yvette Kalombo. Parce que Yvette Kalombo abundi. Yvette Kalombo aza ami d'enfance. Bino moko bondimaki Yvette Kalombo. Bobetele maboko. Alors bino bokanisi Yvette Kalombo. Lokola aza na pembe wana kokone italien. Kasa zanga nelo. Boso mona ndenga sotete. Akomi mukolo mbala moko. Akomi mama koko. Pona nini? Parce que azana manque ba moyen ma betaka tolote. Abetaka matolote. Siko bino na poto papa Dia boss ya la Chine. Faut-il iPhone. A-t-il téléphone, non ordinateur, azana besoin matériel. Faut mo kabela Yvette Kalombo. Oui. Ezali devoir na bino. Yango Yvette Kalombo azaya ko silika. Parce que asalaga nyonso a zéro azokate logote. Pas ya grâce temo. Tango mususu. Moi relation ako sala. Nako mikitisa na bato yo. Abebisa relation pona Karine. Tango mususu ako zwa mwe loko sanko senga. Po Yvette Kalombo asenga kate. Na yebite mena mona ke bongo. Asa mutu moko de nature batolo vraiment te. Tolo babongo. Sikoyo ba relation oya bebisa soki azongi na bango na ba relation sikasali sanke akipe makamba Karine tango mususu banzele bele ekofungwama. Yango Yvette Kalombo akangi kanda a changé face. Mais na mutema ne aza toujours ami d'enfance ya Karine Mokonzi alingaka pe Karine. Mais salobi mai sopani toyoki acholi la chenite mais acholi Karine pa la kisi kanda na ye. Nga papa robona salani na soki shawa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakombat TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyon so, ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.